Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbote na bino ba moure na ba moureze ya magazine de formation ya lingala yoka sango mbote na ba polier ba FARDC ba JR ba PCR ba commando na ba étudiant ya kasa patobi ko zali tellement scotché et belé pour na kolanda bongo ba information na temps réel na page Facebook na kombo ya yoka sango boza toujours na scotché ça la moi plaisir beaucoup me la rapso pe na numéro o eza bongo na sewana pour na koloyiba makambo eza koleka na ba quartier to pe bisika ndenge na ndenge bozwami sans plus tarder to fond la basango pour na koloba ete première dame ya République démocratique du Congo Denise Nyakeru Tshisekedi ayeba bon koko ya le 29 avril na aéroport international ya Luano esika pi ayambama ki plutôt na gouverneur ya province Jacques Kiabula Katwe Wandani accompagné na madame Lydia Kiabula et puis na ba autorité belé bazala ki wana lokola mama gouverneur ya province ya Lualaba mama Fifi Masuka Saini et puis na vice-gouverneur ya Okatanga Jean-Claude Kamfwa na maire de la ville adjointe na kombo ya Mère Lauriane Mwewa. Donc esika pi bandeko bazaki tellement ebelé un système ya lycée Bosangani mingi na reportage ya Daniel Bouloko. Bien aimé dans le Seigneur, yoka sango. Première dame de la République, Maman Denise Nyakero, a quitté na aéroport international ya Luano avec un parc na idéologie koya ko rejoindre mobali na na kati ya ville Lubumbashi po ba kende na ebongo na Zambie na pied de l'avion gouverneur ya province Jacques Kiabula Katwe Wandani na madame son épouse na kombo ya Lydia Kiabula mama Fifi Beto mama gouverneur ya province ya Lualaba vice gouverneur ya Okatanga na ba personnalité ya ndenge na ndenge bayaki awaboye pona koyamba première dame tangu kaka kiti première dame de la République Maman Denise Nyakero akendaki kobeta mwa lisolo ndenge ka ezalaka vite fait na ba autorité et puis na simanango wana ba force vive nyonso ya Okatanga notamment ba parti politique ya ndenge na ndenge lokola CCU na ba parti mususu bayaki bongo koyamba Maman Denise Nyakero il est un impact na idéologie. Toujours continuer magazine information ya lingala yoka sango toko ya bona date ya vendredi le 30 avril 2022 chef de l'État Fachi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accompagné la première dame Denise Nyakeru bakoya ki bona mopanzi ya Zambie pour na masweta libongo signature ya accord et coopération entre les deux pays RDC na mboka ya Zambie pour na revendre sa masweta libongo likambo ba batterie électrique na ya énergie renouvelable. Vendredi le 30 avril 2022, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo accompagné na première dame ya République na kombo ya Denise Nyakeru bakendaki bongo na mopanzi ya Zambie pour na masweta libongo signature ya accord ya coopération entre les deux pays, c'est-à-dire RDC o ezali mboka ya bakoko et puis na Zambie yango wana boye ba ete accord o ezali mingi pour na masweta libongo ba batterie électrique ya énergie renouvelable ko permettre ete ba mituka etambolaka malamu potolelaka mingi makambo ya bakarburant me batalaki ete mboka na biso Congo ezali bongo na minere ya ndenge na ndenge bandeko ya Zambie pe bazali na yango basali lycée Bosangani pona kosunga ete Afrique ekende liboso pourquoi pas ba sauver pe monde entier na makambo etali bongo ba batterie ya énergie électrique renouvelable allo bate azwa zéro. Un jour précurseur pour la suite de la vie économique de notre continent. Que ce jour soit un exemple pour tous les pays d'Afrique, pour qu'ils comprennent qu'avec la création de la zone de libre-échange continentale, nous avons pris l'engagement devant nos peuples respectifs et devant l'histoire de nous mettre ensemble, de mettre ensemble nos énergies, nos intelligences, nos capacités pour pouvoir faire avancer l'Afrique dans le domaine économique. Bolandi ndenge chef de l'État apeseli masolo stadi na mikolo ezali koya mboka na biso pe ba pays misusu pourquoi pas ndeko ya bandeko ya Zambie ba kozala servi na masolo ya ba batterie électrique Bijika Twikisha.
Nanyango alobaki ete na kati ya ensemble bandeko o bazali bongo ba membre ya bureau ba ko proposer ba loi te kasi le contraire lelo ebimaki bongo koloba ete président ya Sénat na kombo ya Bahati Lukwebo a proposer ki loi moko ya malamu etali bo makambo ya bilanga to pe agriculture kasi ba sénateur benyo surtout ba valider yango eleki na premier tour. Bien aimé dans les seigneurs, yoka sango. Elle qui 20 ans que ba membre ya bureau ya Assemblée nationale ezala na chambre basse topé na chambre haute ba proposera loi c'est pour la première fois après 20 ans président ya Sénat Bahati Lukwebo a épé ko proposer loi oyo eleki na impact na idéologie loi ngolobi nini eza loi sur l'agriculture oyo elingi koloba que ba paya oyo bazamo wa paya na République démocratique du Congo ba koki kozwa monopole ya achat ya ba terre na biso agricole te ezosenga certaines normes po ba paya basala bilanga awa et sepelisi bandeko oyo basala bilanga soko za na ba grande ville okomwa logo eza na impact te mais kende na Bujala kende na Bokaindembe to pe kende na Ambura Paris to na kati ya Shabunda oko comprendre que loi oyo ya honorable Bahati Lukwebo a proposé eza na impact makasi penza ziblameso mwene. Le président de la République, Balobi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton, ayaki bona kati ya ville ya Lubumbashi wantanshi na province ya Okatanga kasiboye baete parmi ba parti politique okene koyambaye na aéroport. Ezaki pe bon na parti politique ya kombo ya SCOD et puis na ba membre tout ya Union Sacrée Grand Katanga o ezali bon coordonné par le bâtonnier Jean-Claude Muyambo Kiasa moto ya Yambo abetaki pe korta mata to pe makolo pona kokoma tina niveau ya aéroport international ya Luano koyamba bongo le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien aimé dans les seigneurs, yoka sango. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akoyaki bona kati ya province ya Okatanga na ville ya Lubumbashi ba parti politique ebele ya Union Sacrée e yaki wana koyamba ye kasi parmi ba parti wana ezalaki pe na parti politique na kombo ya SCOD o ya bâtonnier Jean-Claude Muyambo Kiasa o tobengaka honorable ya pembe maboko pembe motema pembe. Coordonnateur ya Union Sacrée Grand Katanga azalaki wana na ba membre na nyonso na bandeko tu bayaki bongo koyamba chef de l'État ezalaki na esengo makasi na mopanzi aéroport international ya Luano kasi bandeko bazelaki mwata mulayi tokoma bongo na pokwa yango wana pepo eyaki bongo kokweya bomoni bongo chef de l'État yemoko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accompagné na gouverneur ya province ya Okatanga na ba membre ya gouvernement nyonso na niveau national pe ya provincial awa na ba autorité pe ba dignitaire ya ndenge na ndenge bazalaki wana pona kolakisa ete chef de l'État azali nde moto asangisaka bato ayepo na makambo ebele na kati ya province na biso mingi likambo etali bongo conflit ya cohabitation entre bandeko ya Kasai Grand Kasai na bandeko pe ya Grand Katanga baye babongo koyoka na po azali papa ayebi bongo kosangisa bana pona bomoko ereni na kati ya mboka na biso nde boye ezalaka boye nde ezalaka. Quelle lecture! La lecture elle est très bonne. Balobaka ennemi ya Congolais ezali kaka ye moko Congolais basali marché ya kitoko na kombo ya marché du peuple na mopanzi ya commune ya Kampemba kasi bandeko bamesana koteka toujours na marché ya Rai balingi kotika te malgré kiko babuka marché wana bango ba préférer toujours koteka wana lokola marché pirate yango eza kosenga na bandeko tu basangana na système ya bomoko bakende koteka bongo na marché oyo ya sika. Bien aimé dans les seigneurs, yoka sango. Tala tolobaka ete ennemi ya Congolais ezali Congolais ye moko. Mutu akomi lokola bazali kopesa ye mosuni aza kowela mokwa lokola yimbwa yango wana eza kosala pasi na mitema ya bato. Marché ya Rai oyo boza komona ezali marché oyo ezalaki
kotondisa bato ebele koto yo kasi gouvernement talaki ete ba danger permanent ezalaki wana balobi balongola bandeko ya marché ya rail bamema bango na marché du peuple o batongi na banorme o esengeli me bakongole balingi kondima yango te bazolinga kaka koteka na marché ya rail o ezali na ba danger permanent na momo toza koloba awa ekomi lokola marché pirate me congolais lokola aza komibatela te aza kobanga bakable ya moyenne tension te aza kobanga pe batrain te toza kobanga matadi kibala esala rediffusion na kati ya province na biso ya Okatanga mingi na ville ya Lubumbashi yango za kosenga mingi na bandeko nyonso bozwa bwania pe conscience bozonga bongo na marché ya sika oyo basaleli bino ba client bamesanaka malembe tango bozali koteka mais soki boboyi koteka oyo kokomela bino awa etali bino bandeko nyonso bazali na problème ya loposo to pe bilongi ekomi lokola mikate oyo bazikisi yango na mafuta ya moto yango wana Celeste Nyatamira Wazali bongo la patronne ya Nyatamira Cosmétique ayaki lombangu na kati ya ville ya Lubumbashi pona kosala ba consultation na bandeko nyonso na problème ya loposo o ba loposo na bango eza ya kobeba makasi problème ya banduta ba bouton biloko ya ndenge na ndenge yango aza kosenga na bino nyonso we ba bongo ya ebele pona moment o azali a bo profiter parce que ceux qui a déplacé et comme moi passi balukaka presque partout. Bien aimé dans le Seigneur, Yoka Sango. Aujourd'hui, avec Nyatamira Cosmétique, nous vous apportons la gamme Nyatamira. Et le rôle de la gamme Nyatamira, c'est juste pour enlever les taches et vous donner le meilleur d'elle-même. Nyatamira Cosmétique est dans son splendeur. Donc, ça veut dire que nous avons Nyatamira Cosmétique à base de menthe. Une crème mentholée qui vous aide à éliminer les boutons et vous débarrasser de ces taches noires. En dehors de mentholée, nous avons Nyatamira Cosmétique pour le teint noir, chocolaté comme vous le voyez là, juste pour enlever les taches. Les images vont plus parler à ma place. Et troisièmement, nous avons Nyatamira Cosmétique pour les gens de teint clair. Là, vous remarquez, notre crème, elle est vraiment pour les gens de teint clair. Ça rayonne votre peau, une peau claire et puis nette. Et enfin, pour finir, nous avons deux sortes de savons. Nous avons le savon au miel éclaircissante et puis nous avons notre savon noir charbonné. Avec la chaleur, prenez votre douche de soir avec les savons charbonnés et la journée, prenez avec les savons de miel. Et avec les trois sortes de Nyatamira, selon les cas qui va se présenter, vous verrez que vous aurez des résultats bien. Binomo boti kolanda ndenge masolo ezali koleka me boye baete pona kozwa bandeko tu balingaka polo poso bongo ezala bien pona kozwa maison ya cosmétique na kombo ya Nyatamira esengeli na bino boye babongo ko contacter bango na numéro 084 425 0296 ou bien bandeko tu baebi ville ya Lubumbashi très bien bokende wana na avenue Kasai c'est-à-dire na intervalle na yango Tabora na Mobutu na katikati wana en face ya bâtiment INSS tope avant okoma na Sonance wana okomona station za wana pembeni na ngo bokomona alimentation tope supermarché ya monene ezalaka place wana na kombo ya Top Gate esika pi bokomona Celeste Nyatamira patronne ya entreprise ya monene na kombo ya Nyatamira Cosmétique akoyeba bongo consulter mno pona loposo no ezala bongo boye longo bani me bandeko misusu we ba ete Nyatamira Cosmétique ezali partout ezali na Likasi Kolwezi pe na Lubumbashi wantanche awa kasi boye ba isusu adresse ya mibali ezali bongo na mopanzi ya Katuba na boulevard Katuba numéro 15 référence salon Ali James Borukuta na bongo na yemoko number 1 Celeste Nyatamira pe na maison na ye Nyatamira Cosmétique. Tala ndambo ya basango to bombela kibino na mokolo ya lelo na magazine information ya lingala Yoka Sango balobo continuer toujours ko s'abonner na page na bino Yoka Sango page Facebook ou bien bobenga biso na numéro o ezali affiché na se wana pona ko permettre que to yaka tina bisika o bozali pona ba problème ya songolo pakala bozali na yango to sisaka boete merci na bandeko to balandaka biso merci na ba partenaire ya magazine information ya lingala Yoka Sango to bosanité maître Flora Mbuyu Angelani l'agent d'arc di Katanga na bosani pété le conseiller Billy Kongolo Duke balobi motomoko bien le conseiller Billy Kongolo Duke na bosanité DG Fatou Etumba na bosani pété directeur Moro Mwambo Kwano balobi
le chancelier Nadejeme Lualaba, le directeur Moro Mwambo Kwano. Merci na baro nyonso baza ko fêter anniversaire na bango lelo tobi Mbotama Elamo. Mariam Ongoli, joyeux anniversaire à toi. Mbotama Elamo Nzambe azala na yo et ça la plaisir. Moi lycée Senasuka pona bandeko tuba pona magazine information ya lingala Yoka Sango. Lycée Senabiso ya lelo euti bongo epa ya Junior Mukuna, les juifs noirs, la bourgeoisie dans les sangs. Balobi le comptable principal Junior Mukuna, les juifs noirs à lobi boye. Ba mesanaka na couleur rouge, mais na makilate. Pour na loto suki awa, nous sommes bénis. Dites Amen.